Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News avec Ekibumba, votre serviteur, hein, nakati ya ESP Media, vraiment tozaka kawana pona misala na bino donc ekomeka. Kola kisabino ba oyo ezali koleka na mboka na biso pe ba sali ya nzambe lokola ba pasteur, ba évangéliste, ba prophète et puis différentes images donc moi ba demini pe bato bazana moi ba passi bato oyo bazo forcer koluka ainsi de suite donc toza wana pe pona ba promotion ya biloko na bino soko za na flat na yo a olingi ta mususu po to baye bango pena de manière à ce que so mutazoya aluka mbala moko adresse wana. Tu peux aussi nous contacter. Voilà, awa toza nakati ya bandalungwa toye tokutana na Papa Charles. En fait, Papa Charles était mais toye poto visite tokutana na mama oyo aboti Papa Charles. Papa Charles, vous le connaissez déjà. Oyo to sali na ye ba émission, quelques émissions et puis a yebsaki biso ye azali prophète il y a troisième temps. Ye aza prophète il y a troisième temps et puis donc après Moïse, après Jésus-Christ, c'est Papa Charles. C'est lui qui nous a dit. Alors, yango toye tokutana na mama na ye tosolola na ye ndenge nini Papa Charles abotamaki po ye moko ayebisaki biso ki abotama na mai lolenge oyo oyo tomonaka Moïse abotamaki symbole ya mbotama ya Moïse ezalaki un peu miraculeusement abotamaki na toujours na pembeni ya mai pe balukaki kotia ye na mai et puis Jésus-Christ ndenge abotamaki boyokaki yango tokozwa témoignage ya mbotama ya Papa Charles pe tokosolola na libota bayebisa biso nini oyo ezalaki Papa Charles pe topesi mbote na Papa Tony tozokutana na mama déjà mama aza na kimwenza te aza na bandala ayaki na bandala yango tozo luka tokota awa tokutana na ye bongo tomeka osolola mwa moke mbote ndeko na ye tokutana na mama zali. Merci beaucoup. Est-ce que je peux entrer? Ok, vous pouvez entrer. Merci. Bonjour. Mbote mama. Yaka na yo mama. Yaka. Voilà, Junior on pide à Simbel biso caméra, maman ye yombote. Mbote papa. Voilà, biso tozui déjà place, to vandi na mama akoyebisa biso kombo na ye, akoyebisa biso oyo nyonso tu ezali po na Papa Charles tokoyoka yango epa ya mama pe tosola mwa moke à travers ba demande pe ya bandeko mosusu basengaki bameka koyeba mama kombo nani Kombo nanga Marie Vianney Makies. Marie Vallée Makies. Marie Vianney. Voilà. Mama yo ozalaki na mboka nini yo moko oza moto ya mboka nini obotami pe na mboka nini obalani na nani pe boboti bana boni mboka na biso Mikui. Nazalaki na Mikui. Mobali nanga kombo ne Cyprien Lo. Nazana bana 9. Mibali 7 na basi mibali. Donc 7 mibali na basi mibali. Voilà. Bongo mwana na yo moko na kombo ya Charles. Ye aza mwana ya 40e. Donc aza ya liboso ya mibale ya misato to aza ya 4. Ye aza 4e. 5. Aza ya 5. Mama Makiese betela biso mwa lisolo moke tango yo ozalaki na zemi ya Papa Charles elekaki ndenge nini otombola mwa voix moke po toyoka yo penza ezalaki ndenge nini pe Papa Charles abotami ndenge nini nini oyo yo omonaki na batan wana nyonso tu ya mbotama ya Papa Charles to ya zemi na ye makambo nyonso nini oyo oza nango na motu oyo ezalaki lokwa histoire ya mbotama ya Papa Charles. Papa nazalaki na zemi ya Papa Charles. Bon, tango zemi wana ekoli. Ekoki na mikoli nango. Bon, sikoyo na yoaki pasi te. Liboso makila ebanda kobima ngai. Makila ebanda kobima na ke epa ya coucher. Nakeli na lobi nakeli na tala ngai ndenge nini boye. Ya lobi ya mikolo no ekoki. Kasi mwana no aza na kati ya lijipa ya makila na libomo no.
bongo ngai awa nazana bakisi wana bapesi nga nano te yo kende na juma kuna na mboka na biso kuna na juma kende epai ya baminganga oke ebuta kuna koyoka no nini te kasi kende kaka nasimbi nzela mpe nakei ti nakomi na ebale mpo tokata na ebale boye tokoti na bwato sikoyo nakoti na bwato tobandi kokende tokomi kaka na katikati ya ebale ye abotami sikoyo naboti ye wana masuwa moko mpe ebandi koleka omoni mbunge wana masuwa ezobina boye tokei mpe tokomi na mokili bongo na nsima na nga bazoyeba te tenga na boti wana kaka na kati ya bwato bato baza na nsima bayebi te bazoyeba te ale sikoyo tokomi nabimi boye bongo na nsima na nga bazokama oh mama oboti ndenge nini ale ye mwana mpe asali te asali ndenge wana bon papa wana aza kokuma biso mpe aza koko na bango alobi wi nalingaka bongo aza koko na ngai apesi komoni mai sikoyo tozokende tobimi tomemi ye makila mpenza mwaye te nazokende ka ndenge wana ti tokomi na nzela na kwei nazoyeba lisu te ale bato baye bamemi ngai bazokende na eglize ezalaki mokolo yango mardi jeudi na lomingo si na dimanche ezalaki na dimanche na ntongo bato bazokende na eglize sikoyo baye bamemi nganga nazoyeba lisu te bamemi nga ti na hôpital bakati nga kuna ale sikoyo babandi kopesa nga batonga yo mpo oyeba eloko moko te ozoyeba eloko moko te bongo esika mwana atikalaki aza malamu to atikalaki nde mwana atikali kuna epai ya bamama sikoyo ntango napandaki kuna na butu wana nayoki mwana azolela kuna ntango naza kotala boye bato baye oh boni mwana yango azolela boye nga mpe nalamuki nalobi mwana nani o mwana na yo bamemi ye boye bayotala mwana kaka makila mwaye te makila na nzoto ne mpe makila esili sikoyo bakebenga nani maser aye abandi ogangela baakusheshe bosalaki mwana ndenge nini o te mwana oyo kaka ndenge tobongisaka bana nyonso tobongisi ye tozokanisa boye ndenge mama alingi akufa mama abiki sikoyo mwana akokufa maser mpe alobi mwana akufa ndenge nini nakotala ndenge ya mwana oyo akokufa amemi ye akei na ye akelala na ye kuna sikoyo banda 8h ya butu wana ti na 8h ya ntongo ale aye na ye aye omema ye alobi akolamuka akosala eloko te abandi opesa ye bamai moko boye na molangi bapesi biso azopesa ye bapesa ale sikoyo mwana mpe alamuki wana nsima mikolo boni te na butu kaka na ntongo ya lendi wana ye alamuki sikoyo te ntango alamuki tolali mpe wana na bakisi wana bazopesa ye akomi bien ti ntango akomi bien ti ndenge batikaki biso toye na mboka. Merci beaucoup, chers internautes. Wana ezalaki témoignage ya mama azopesa comment est-ce que papa Charles a botamaki bino moko bolandi ndenge nini toyokaki yango donc eza vraiment explication moko claire mbotama moko miraculeuse donc tobenga ngo bongo po tozwaki explication pe epai ya papa Charles en tout cas bozolanda voilà topesi mwa mbote moke ndenge tozalaka po mama zwa pe mwa pema topesi mbote na papa Tony kuna na Allemagne topesi mbote na mama na biso mama GH topesi mbote lisusu na papa Edo Amani tobosani te bana ya royaume na kati ya Bruxelles ya Belgique bana royaume bambote na bino yango wana topesi Zozo topesi Kadika Dima topesi Charlie topesi bino nyonso tu Bijou Mobunga sans oublier et topesi mbote na ye moko fondateur Clara de Bruxelles na kati ya bakine bambote na yango wana tobosani te mama Berthe voilà. Maman
siko tangu yo bandi komona kokola ya mwana na yo ezalaki ndenge nini azalaki mwana moko lokola bana nyonso bamobulu bamakambo nyonso to basaka to azalaki na mwa différence moko po lelo ndenge tosola na yo aza serviteur de Dieu siko kokola na ye ezalaki ndenge nini est-ce que koyebisa biso mwa moke kokola ya papa papa kokola na ye azalaki bien ntango akoki 7 ans wana ye atelemi combien na 4 ans na 5 ans abandi kotambola sikoyo abandi okende classe bazoloba na biso azokoka te aza nanu mwana moke ye moko kuna alingi te kaka nazokende kaka azolanda yane ntango azolanda yane akoti mpe na école gardienne basalisi ye baexamen wana azwi ake na premier tete azokende na premier nalobi mwana oyo aza nanu mwana moke soki akoki na 6 ans nde bien balobi tika ye kaka natiki ye mpe abandi kokende kaka abandi kokende na classe ti bakomi na examen azwi mpe akoti deuxième ti bandaki classe na ye na école gardienne atiki kodouble te ti ndenge akezwa diplôme na ye bazalaki bana misato na diplôme ye mpe na kati ti ndenge azotambola boye koko na biso mpe nani noko na nga oyo abotami na mama na nga alobaki mwana oyo akozala sango ndenge aza boye akozala sango ti ye mpe ti ndenge akoli azwi diplôme ne aye boye ntango aye boye namoni abengi biso nakokende lisusu sango te nakolanda kaka ke paster na ngai nzambe alakisi nga boye na kaka naza mosali ya nzambe kaka ye wana mpe azosala kaka mosala ya nzambe nalobi eloko te nzambe moto atindi yo esala kaka yango wana mpe alandaka na mosala na ye ezalaka na biso bien. Merci maman est-ce que ozana elembo moko oyo tango mosusu nzambe alakisa yo na ndoto to na nini mpona mwana na yo to ata tango avant botama to tango se abotami tango aza esu na yo pene te aza deja na Kinshasa to nini est-ce que ndoto moko oyo omonaka ezokende ndenge moko na makambo azosala est-ce que eloko moko abongo ezali eloko moko abongo ezali te. Merci beaucoup maman tokozwa yo tango mingi te mama yebake ozali mama ya mosali ya nzambe bato ebele basololaka na papa Charles bato ebele baza na ba estime vis-à-vis na ye motu moko na musika na mboka Allemagne na kombo ya papa Tony akanisaki yo abitomona na yo aza na ye na eloko ya mingi te me alobi apesa yo quelque chose yango wana biso tosalaki déplacement toye tokomisela ye enveloppe lokwa ye aza pene awa te yango wana ekomi na maboko na yo soki mpe mpona komona ata mwa moke foto na ye oyeba mutu nini oyo apesi yo eloko parce que c'est important mutu oyo atindeli yo eloko omeka koyeba ye ata ndambo voilà. Ok, tout le monde en watana suka, chers internautes, toujours continuer émission na biso nini maloba nini okoki kozongisa mama pe nini okoki koyebisa na bato nyonso surtout o balandaka mwana na yo lokwa mosali ya nzambe. Kasi nakopesa bango merci papa mpo nga na nzani esengo wana mpo ye aza mosali ya nzambe akende liboso aloba kaka asalisa bato mpe ndenge nzambe alingi ndenge atindi ye na mokili kende kosalisa bato asalisa bato kaka akende na liboso. Merci beaucoup. Voilà, biso tokomi vraiment tosilisi mission na biso o ezaki ya osolola na mama makiese bongo tokomeka tosola moke na noko na grand frère ya papa kona pesi kombo makiese po ndenge na yoki te ye aza mosali ya nzambe nalobi na longoli liboso baza kobenga nga mampasi nalobi na longoli kombo wana po mama na mwana na ngai akomi mosali ya nzambe donc yo koza mampasi te foza makiese yango voilà tozana biso ba Kongo te meto ebike mampasi ezali donc pasi ligolo pasi ko bakisama donc so yo pe place ozotala biso za na ko mampasi en tout cas boulé longolango déjà et ça la paix moi bien olobi mama
Voilà, donc olobi maman. Ti bango bato bazo. Tanga mbula bando kobeta. Tobimaki na maternité na hôpital. Tanga tozaki oya. Tokomi na ebale. Mbule bandi koya penza mwa ete. Wana tango bolingo katisa bozonga na mboka. Tokomi wana mbule zoya. Siko noko na lobi mbule kobeta biso te ngana mwana moke boy. Pa nani koko na bango. Alobi te ekobeta biso te. So kati ebale. Siko tokomi na ngambo. Tango tokomi kuna mbule ekomi isika tozalaki. Na liboso pe mbule zobeta. Mais côté bino bozali mbule zobeta te. Biso wana kati mbule zosimba biso te. Soki tolongwe wana tokomi liboso mbule na sima na biso. Oyo na liboso na biso ezokende liboso. To polite. Ti ndenge tokomaki na ndako tomoni miracle wana. Voilà, donc wana déjà ezalaki basino ezalaki kolakisa nani oyo bazalaki komema na place wana. Voilà tokozwa. Merci maman, merci pour na temps na yo pesi biso. Boni kasi papa. Aza bien. Aza bien, tozalaka na biso bien. Ti tobokoli bana oyo kaka tozala biso bien. Kaka mosala na biso ya maboko. Koteka bandunda wana, banana wana. Tozosalaka tozotokola bango. Madame maman mukomsu biso peto ya otalo kuna tina kimwenza. Merci. Ça va maman kozonga na yo bongo tomeka kokutana na grand frère toso la moi moké tozwa moi détail moké sur grand frère. Ouais papa yaka na yo yaka déjà. Voilà. Bonjour. Bonjour papa. Kombo nani? Bon, kombo nangai Jean Momai. Monsieur Jean Momai. Voilà, yoza grand frère ya papa Charles nini oyebi na tina na ye depuis bomwana na ye ti le londenge azo servir comme serviteur dédié oyo partout dans le monde bat bazo landa ye bat bazo solliciter ba prière et pas na ye nini oyo yebi à travers cette service. En tout cas Nzambe soki asia poni mutu na ye il faut mona bilembo kuuta na bomwana mbotama na ye azalaki mutu a vivre te po mama Vianney l'air bakei maternité bazalaki na mama na ngai donc mama Vianney akobenga mama yaya alors histoire na ye ezande mama Félicité mutu apesaki biso alobi tango mama Vianney aboti ye mama Vianney asali hémorragie ya makasi alors aperdaki connaissance azoyeba kutu te tengana za wapi mwana za wapi ide wana eza te mais balokoti mama Vianney na nzela bamemi ye ti na maternité na Juma alors mwana pe atikali epai ya bamama kokene bakei l'air bazo ko réanimer mama suka l'air mama alali bazwi mwana batie ye pembeni mama alamuka boye mwana akufi na place mama alingaki akufa mwana akufi donc c'était le dimanche alors na pokwa wana ma sœur wana azalaki vraiment une bonne accoucheuse oyo ayebaki technique ya musala na ye alongoli mwana esika mama azali amemi mwana na ndako na ye po areanime mwana donc ezalaki pokwa ya dimanche azwi mwana areanime ye butu mobimba journée ya lundi na tongo ya mardi nda aye kozongisa mwana epai ya mama mwana aza vivant bon, toyebi te tan wana alongolaki ye epai ya mama na tan wana avandaki epai na ye asalaki combien de temps po akoka kozongisa lisusu mpema na ye alors eloko wana tango aye kozongisa mama asutuki mais finalement mwana ngo ndenge nini nde esika amonaki lisusu mwana abandi sikoyo kobokola mwana deuxième événement ezande oyo mama alobi na moke po na makambo etali mbula donc kokoma kaka bakomi na libongo
po bakota likolo eyindi mbula pe bandi kobeta déjà na côté ya likolo ezokita. Alors koko na bango alobi mbula oyo ata ndenge ezoya wana ekozwa biso te, il faut to traverser. Ba traverser ebale l'air bakomi na ngambo ebale mbula wana etikalo remplacer na mai bango pe bazoya koko na bango alobi bokende mbula oyo ekosala eloko te, liboso na bango eyindi mbula pe ezobeta. Donc au fur et à mesure bango bazo ko avancer mbula oyo ya sima ezolanda bango ya liboso ezokende, donc bazo niata juste na mai ya mbula, mais bango mbula ezozwa bango te ti bakomaki na niveau ya ndako. Événement lisusu ya misato oyo tomonaki na ye na l'air ya azotanga akomi na 4e des humanité 5e des humanités azalaki mobeti ndembo makasi ndenge azawana. C'est vrai? Oui, kutunga na regretaki na monaki teno na zui la rekokota loi na kati ya famille, mais to rata loi nzoka nde Moïse ye aye komonana. Alors na tango azobeta bandemo na ye wana baniataki ye abukani mukwa ebroyer. Alors bake batie ye plâtre na hôpital. Tango batie ye plâtre kuna kaka na salle oyo batiaki ye soki oye visiteur po ya ko visiter ye akomi ko prophétiser makamu na yo ata vie na yo yakala. Alors ekoma iko bangisa ezala ba camarade na ye ezala ba mikolo ba minganga banani kuna na chambre wana tokokota ndenge nini okokota kuna ba makambo ebele komo bimela bato. Alors bakomaki ko banga moyen kokota na salle wana ezate nde. C'est de cette façon que akomaki un peu libre po azwa ba visiteur mingi te na kati ya salle kino lera yaki ko bima nde wana ezalaki mwa be événement be indice o to komaki ko mona ke ya un service oyo eza na kati na ye esengeli asala po na Nzambe. Alors tozalaki na koko moko koko wana biso na niveau ya famille to benga ke prophète totikali ko sutuka na sima tozalaki na prophète mais toyebaki te koko wana soki ayebisi yo likamu na vie na yo nde makambo pe ko yela yo ka yangwana yenda abengaki ye Michel Abbé alobaki yo za Michel Abbé okosalela Nzambe. Voilà lelo akomi mosali na Nzambe munene oyo pe azoyebana presque na mokili mobima. Merci beaucoup, merci pour notre témoignage Joana papa et voilà biso to komi vraiment na suka to ko zoyer moko papa Charles to so la moke. Merci papa, merci pour l'intervention na oko ki na oko zonga. OK. D'accord. OK. To moni pe grand frère Azali. En tout cas lelo ezali to lingi to so la kana ye moko papa Charles te mais to so la pena bande konaye ba oyo ba vivaki ba vina ye o ba mona ye ndenga zokola nini o ezali ko salema lokola ba signe pe ba témoignage ya moko na moko vraiment na famille mbote kombo nani kombo nanga Kabe ya Titi. Mais c'est Kabe ya Titi ozana ni epa ya papa Charles? Oui, nga epa papa Charles azali petit frère nanga mais vie ya ba relation parce que tozana ba relation mingi na papa Charles de deux côtés. Papa oya boti papa Charles azali oncle paternel ya papa nanga. Oui. Donc papa Charles de l'autre côté azali lokola papa leki nanga. De l'autre côté azali lokola neveu nanga. Mais apparemment c'est un petit frère. Tout le monde bena moi ba biloko ebele na kati. Bon, biso to keka na mituna na biso. Merci beaucoup Papa Titi. Papa Titi, c'est quoi yo nini oyo yo retena na vie ya papa Charles? Bomwana na ye ainsi de suite. Nini omona lokola oyo ezo la kisabatu lokola un serviteur parce que motunyo surtout oyo aza ya Nzambe azaka na basine na ye et puis voilà. Donc nini oyo omona? Je crois tout est dit. Basine onako bakisa lisusu ezate par rapport à oyo monisami déjà. Ya liboso Charles abotama na moment donc ozo mona mbotama na ye ezaki vraiment miraculeuse.
et en plus azalaki na leadership moko boye oyo azalaki nango. Leadership na ye azalaki komema yango partout. Charles azalaki mwana moke mais makambo ne ezalaki minene mingi. Bato ebele bazalaki kokoka kodefinir ye te. Charles azalaki leader. Je crois maman a outi expliquer moi moke Charles abandi classe na moment à l'époque moi na ifo abanda classe na 6 ans na maternelle. 7 ans abandi primaire. Mais Charles abandi maternelle na 5 ans. Na moment oyo bazo ko interdire mwana wana mutu na ye ko zala pena malamu te. Eza lokola bozo manipuler mutu na ye. Ba parents balobi te Charles avanda akokisa temps. Mais ye moko abaki jamais. Pourquoi bozo lukelanga temps? Tant nangeza déjà kokoka. Donc kotalela ka bilembo wana je ne crois pas. Jésus azaki na tante. Jésus banda bo bébé na azaki déjà leader. Bato pe ba confirmer que des gens que non c'était un leader. Bon, natuna motuna moko siko yo lokola kulutu na ye. Hein, to lo bana no to sa lokwa bazate. Yo pe nozo ndima ke premier temps ezaki Moïse, deuxième temps Jésus-Christ, troisième temps nde papa Charles. Nakondima yango vraiment sans doute. Pourquoi? Omoni tant oyo tangi ya Moïse ezaki na bilembo na yango esuka nango ezalaki kwa compliqué kosako mwana liboso abotami na mai na fleuve Congo wana mwana liboso ata na babato na baebe ya mwana liboso abotami ezaka papa Charles. Avant Moïse pe ezana bana o babotamaka déjà na mai ezalaka pe ka Moïse te. Donc bana nyonso babotama na ebale bazaka na mission moko te. C'est comme bana nyonso pe babotama na zamba bazaka na mission moko te. Mosusu abotama na zamba mais oh Tarzan ayebi ko bomanya mate aza chasseur te. Mais mosusu abotama na zamba talisi bino penaki ayebi zamba. Donc pour dire que mission ya mutu na mutu eye banaka. Papa Charles lelo soki nazo ndima nazo confirmer yo na talisi yo déjà mbotama na ye maman a expliqué vraiment nyonso. Bayebi ke ba Congolais bayebi ke prophète na bango eza Simon Kimbangu. Ah biso to komotanga papa Charles la confusion ekota te. Olobi yango bien Nathan. Toza Nathan ya Moïse. Toza Nathan ya Jésus. Alors en Afrique toza Nathan ya Simon Kimbangu. Siko lelo dernièrement ba uto beta pe moi li solo muke ya kutino. Obosani pe kokota kutino. Mais siko tozo beta li solo ya papa Charles. Nathan o ya vengeance to komi oyo. Naza sir nga penda intervention nangé linga ke sala moi mingi parce que maman souleva ki point wana te. Maman ye moko azala pe sur place te, nga pe nazala sur place te. Mais ekamusaki biso nyonso. Tant Charles a koti 5e des humanités, azala otanga na mission moko vanga. Tangu azaki nanu ko beta bale makasi banda zaka mwana muke. Mais azo beta na ba mikolo. Et azala ko toujours biter. Ba biscotte pe bazala ba mike ba beta na ba mikolo ba lebo. Il faut comprendre l'histoire de biscotte. Loba na papa pona papa Charles. Signe ya Nzambe ebungaka te. Signe ya Nzambe avant ebunga il faut accomplir makambo nyonso o Nzamba tiaki kati na ye. Etango ebungi etiki histoire. Vous comprenez? Yango zo mona papa Charles atiki bilembo, atiki histoire. École wana nini lekaki? Oui, abukana abake na ye na hôpital. Papa Charles aloba ba langue tout. Oyo voir même biso na ba niveau na biso na intérieur oyebi ke ba langue lokola ba latin batangisa biso yango penda te batangisa biso yango penda vraiment ezalaki penda te ezalaki mais ezalaki un peu rare mais papa Charles alobango papa Charles aloba anglais donc aloba vraiment ba langue belé alors ekamusa même ba docteur. Merci beaucoup papa tokomi vraiment na suka émission tokomi tozo intervention ya ye moko papa Charles. Merci papa Titi to bon ndenge boyambi biso lelo na libota vraiment esengo munene kozwa ba témoignage ya boye en tout cas to sepeli pe mingi bokota nisusu na libota na biso ezala mbala suka te. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, on est là qui bat témoignage. Papa Charles, zonga moi s'imaginer au côté de sa papa Charles. Voilà.
wana ezalaki batémoignage ya famille ya bandeko mama lokola et puis grand frère na bandeko nyonso tu oyo bauti koleka leka vraiment boyoki mama Makese ye